Ma Mission TV, le miroir du monde. sepeli atro ko mona yo vraiment pembeni ya Maman Mbili Abel na habité yo moko meka un peu ko se présenter featuring yo bo sala oyo et pas Maman Mbili Abel to ko ba rôle no ezani bon na minute eza suki ka mabomba te donc ne na zabu na supena na maboko donc ne ka vile ya zalaka na remplacer mais ba 100% mobulu ya talaka vi ba te bele ba ko fâché o ye alokoma boye na ko meka bo produit alo ba ina suka na 20 mais nga na zoke na ngota musupe ba 50 ko ozo remplacer Papa Taboulay na remplacer déjà ouais pour relation à Papa Taboulay na Maman Mbili ezaki ba relation ebele hein so mo te to che santé tu es 100%. Côté mususu wana yango te yozokanisa ti kuna te. Bazo représenter belé expérience ya sala na groupe Utaka et pas Kulutu Kondo Pepe Kale na paix en son âme. Donc azo qui déjà expérience. Kuna siko lobi bon mama pe azali. Mama na biso azali na kono chepe maboko ya mwana azali wana. Dikuto mona ba pembeni ya papa na biso Taboulay. Mais quand on peut expliquer parce que ça mbala liboso na sa no émission oyo et le kanakati ya fimbu na fimbu boye bana kandenge ni na Papa Taboulay iloko ni salaka o sala choix ya kobeta pembeni na. Ah merci la question les ali yembe mutasalaka choix ke ngana kino yembe pa na ye parce que amona kanga na émission ya Zaïre numéro 1 ya Lukuku sans pour paix à son âme. Donc tant que moninga atindi batu ba kolukanga lobi ah mona moso azoyemba kitoko bayela ngai to sala featuring na mamu ya c'est ça les 3 ans te oya Jeff Njadi lete to sala kina mamu bongo yo tala ngote ah wana fo beta obeta nini fit beta internet to mona nzembo ngo to sala ki Dr Jeff Njadi lete ta akana pa canal ya Willy Kayembe. Ma Mission TV, le miroir du monde. To sola moi muke poye azana moi parcours moulai. Maman Mbili Abel bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko na ngolo nzambe en tout cas. Maman Mbili Abel batu bazolanda biso ebele en tout cas na sepeli ndengo pesi biso vraiment invitation to sola na yo. Maman Mbili Abel est-ce que oyebi grandeur oyo zana ngona musique congolaise? Si na yebi hein. Voilà. Alors Maman Mbili Abel, mais quand on peut expliquer biso au bandaka musala musique ndenge nini parce que dikuto mona ba pembeni ya papa na biso Taboulay mais quand on peut expliquer parce que ça mbala liboso na sa no émission oyo et le kanakati ya fimbu na fimbu boye bana ndenge nini na papa Taboulay iloko nini salaka o sala choix ya kobeta pembeni na. Ah merci la question les ali yembe mutasalaka choix que ngana kino yembe pa na ye parce que amona kanga na émission ya Zaïre numéro 1 ya Lukuku sans pour paix à son âme. Donc tant que moninga atindi batu ba kolukanga lobi ah mona moso azoyemba kitoko bayela ngai nde ba memaki ngai e pa na limité et puis alobi nanga petite ozoyemba kitoko ngai na opesa na eloko ko pesote kasi eloko na kosala na yo eleki ba million peto bandaki musala nzembo liboso pe valongo na simananga et puis et continuer pendant 6 ans dans une formation à bien à salinga banzembo kitoko. En tout cas merci mingi na ye pe à son en place azali c'est sûr que azalaka fier abike mama oyo azo continuer ko sala lokumu nanga.
Ok, alors maman Bilabel, tout le monde a vraiment pembe na papa Tabulei au sali pena makambo ya minene ba œuvre na oti lelo eza ba œuvre ba tout vraiment ba appréciation ba tie musique na yo eza moi pas si pour mutasenga keno bolongola bocha musique mususu. Alors kota la biloko bino bosala na musique na biso ya Congo, c'est comme si chance wana bopesi yango pa baleki te hein. Merci, question est très important. Et les autres dépendent de la bisoté. Et ça, le roi biso, ngazaki permet na Seigneur là, yazali kulutu. Ne na bosante papa Simaro aza kulutu. Nazo na kangami na bon pour nous maye. Si ko bano. Il y a longtemps, à l'époque, le professeur Yokanda Zaki aki mokonzi na Soneka. La plus grosse somme na zo na période wana. Il y a déjà 20 ans. Si ko pe sokoda aza komeka. Aza komeka ba montango yangwana kaka mais mutuloko ngambila mena sala 40 ans carrière ba montango ezoko pesete sokoda ba konzi bati wana président Josana PC ba merci place azali ba mbote bango bati bango na bango ba yeko kuta système c'est que l'état il faut abeta na mesa échanger pour artistes en général artistes news tout confondu en général batika ko lela ouais. C'est-à-dire le public a besoin de faire polémique. Mais biso ezaka yango to bino bozo kanisa wana yango te. Tout ça la featuring na mamouya c'est ça les 3 ans te. Oya Jeff Njadi l'été tout ça qui na mamu bongo yo talango te. Ah wana fo beta nini fit beta internet to mona nzembo to sala ki docteur Jeff Njadi l'été ta par canal ya Willy Kayembe a tsaki biso en contact. Et ça qui est le mot qui toque en tout cas. Ils ont représenté ni na kati orchestre. Ils ont représenté Belé. Expérience ya sala na groupe Autaka et pas Kulutu Kondo Pepe Kale na paix en son âme. Donc azo qui déjà expérience. Kuna si quoi le bon mama pe azali. Mama na biso azali na ko ngo chepe maboko ya ngwana azali wana. Mutu penazo sepela na yo alanda tiba style no kolata. Est-ce que baleki o bazoya lelo pena ba koka pena makambo bino bo sala pena na mboko? Merci, sa question à discipline kaka. Nazo insister mingi. Donc na musalo secret nango ya rani, secret nango ya laka, il faut avoir eu un esprit de créativité. Sur aux stars, aux artistes et musiciens, faut qu'on crée ka. O s'accrocher, o créer nzembo moko ya yo. Pour battre s'accrocher nango battre ba mesa nango etika na mitema ba soko ozo continuer kaka na ba ko interpréter battre ba ocho kate secret muso ngo wana okoko sala nzembo neti nzembo mbili ya belle par exemple olingi ko interpréter na nani na ba soirée c'est pas ezala ngo grave mais kokota studio o sali nzembo mbili ya belle o sali ngo pe clip wana e amabe et puis ça ka et dimina valeur. Est-ce que moi conseil ezate neti se na biso afinga makana internet ya lataka Angel Muswahili ko o babwaka ke pa misenyo afinga makapena na internet ke tala ndengo lataka olingi bilo mikusi. Est-ce que conseil nino ko pesa na ba jeune fille oyo ba imitaka biloko bolataka sur scène? Jeune fille soko lingi ko imiter artiste hein ozo tambo na nzela neloko mukuse wana te bongo te soko ozana boîte de nuit na boîte de nuit place wana a cadre wana ezo senga bongo oui mais na nzela non eza biloko mususu balata ngo na balabala te ezo senga ka olata na scène pe na scène ngo so lati tenue eza sexy mais eza la vulgarité pona bamboka mususu ko sa olati tenue eleki trop ki mamelo babudaka proda ye wana tsana za wana eza na ba mboka na mboka mususu lati pena okamate ozipi ba nyoso tout ba obaye il faut lata ozala à la mode en actualité. Maman Bilabel zana ba ndeko ebele pe ba lukaka pena contact ya maman Bilabel babi ozara kozwa yo boeza pasi neti ozui exemple ya ndeko na biso Angel Muswahili o auto embelo acoustique asunga ba musicien presque belé sunga presque belé mais aluka ya mibali ya basi mamwaza wana sunga mamu déjà tonga ba contact na bino ezalaka te contact na so bongo siko ba journaliste nyoso ba benga na contact ka wana te
numéro na biso ezalaka bomba mate soko otuni na bato ya presse bayebaka banuméro na biso ezalaka bomba mate oui. Alors tozwa ndeko na biso lofombo aya loba nano ata mwa moke kosala biso bien pusa kiti lofombo ye wana aye kotia maboko. Le grand basiste leader Boni Pepeleken. En tout cas na sepele à trop azo respecter geste barrière ti sikoyo. Voilà. Ou kuna pas respecter geste barrière. Na sepele à trop ko mona yo vraiment pembeni ya Maman Mbiliabel na habité yo moko meka un peu ko se présenter featuring yo bo sala oyo et pas Maman Mbiliabel to ko ba rôle no ezani. Bon na minute oyo eza suli kama bomba te. Donc nde naza boye na jupe na makambo na maboko quoi. Donc nde ka vele azalaka na remplacer. Mais ba 100% mobulu. Ya talaka ve ba te bele ba ko fâché oh ye azokoma boye. Na ko meka bo proda lo ba ina suka na 20. Mais nga nazo ke na ngota musupe ba 50 okoma. Ozo remplacer Papa Taboulay. Na remplacer déjà. Pour relation à Papa Taboulay na Maman Mbilezaki ba relation ebele hein. Ce moment était de santé. Ah, personne déjà réponse. Tu es 100%. Côté mususu wana yango te yozokanisa ti kuna te. To suka na 50 photo lukato yeba po mokile juge pe hein mokile loba. Base la ralitoi biso base la ralitoi. Litoi kaka litoi ça. Litoi au CP là makame belé. Pour nazaki déjà na vieux c'est motino à CP déjà. Puis c'est aval. Donc côté wana kimezali. Merci. To garder wana ka mwa muke na habité ko lo ba mwa liloba suka po to bengisa pe mama fandi kuna. Bon, c'est normal toujours ba na batu boza à l'aise mbalo bo CP là. Monde bo manon luka mère bozo luka mère mbalo bo luke souté. Donc mère bena kobi bena présent. Donc boza à l'aise pena biso moto ye wana coaching eza kitoko talaka les grands producteurs Gilles Sanazawana ye mo azo coacher siko makampena ndenge sala na CC donc boza la même à l'aise alingaka ba compléter les plus beaux de la diaspora yo so mole pa basi balia kitoko. En tout cas na lingana poser question oyo kaka ndenge président Lofomboza wana to mona ba musicien congolais ba reprocher bino que non bosala ke loko te na mboka na bino nde to mona ba Yusundu basala ba université ba école tout ça c'est comme si Maman Mbiliabel pena a corriger bino hein. Bon omoni bango na olobaka eza bien na bango ne to uta oyo ka liboso ba botama na mboka moko mwa organisation ezali biso pa na biso organisation ezate suivi ezate politique culturelle ezate do y a rien quoi. L'artiste est au bout dans ndenge na biso d'ailleurs tambusa musique on a monde na ndenge na biso bato bakoma lo balingala na partout na monde na ndenge na biso donc il y a rien quoi. Jour mboka na biso ko bonga o mona pe ba artiste ba osala ma minena mboka pena donc biso to sala na faux perso talaka so une faux perso za pe na batu siko fo o sala on bato belete mais bango kuna ko ya na gouvernement commis ba PC ezate ke mera saka be monsieur belé pour na fondation izaka a commis batali grandeur à maman batali grandeur à Lofombo ba pesi tout bisoté non tout na sola na maman masola école est-ce que Lofomboza a peine souci ya ba ndeko msusu bobeta na bango pa pepe kale o ba souffrir peut-être na minute Ken omoni makamona pardon donc ngala Dominique Mabo apena to mona zo senga bambongo na banzela tandis que Lofombo vivre bien o sengele pe amso au secours te Mabo iza makamba mokili yeza santé mtebe ba petona abundaka fort yebina za déjà mvama koleka biso kutu mais santé mte déranger wana photo baka na nzambe pour Mabo apena bundaka donc yaza ki muto yo azana ba restaurant na ye nga kutu er mona leki na le facile azana restaurant wana ko sabatu ba landa biso ngalingi Mabo azaki boss azalaki po ezaki ngo ya kalate tamba pandi ba biloko na ba villa o bato ba yebi Mabo akina ba plan na ye mesali ke ekwei siko na minute to senga ta msusu aza artiste mais côté pe ya okomeleza te voilà merci beaucoup alors bana poto nazo informer bino
o aza na contact ya Dominique Mabwa bosunga ye ndeko na biso pena na ebité na yebité ata fazer a vivre na vie pas ndeko a vivre te donc eza na lobi yango clair malgré le fomba zo bomba nga lobi ke Dominique Mabwa azo souffrir Dominique Mabwa azo souffrir maman Bilabel tozo ke na biso na suka na si to représenter bandeko moko likanisi wana vraiment ya kosala école to moni auto tia Pierre likanisi wana nani apeso likanisa kitoko bon likanisi wana banda kala il y a déjà 10 ans na sina koma na l'air wana il y a 10 ans 15 ans mais autorité moko a découragé nga binanga madame c'est pas une priorité et les ça na kotika boté bazomona nga naza égoïste na kipaka ba jeune fille té na bité il faut na relancer ngo na sengaki ba chef coutumier na pesi bango merci ebele nde ba pesa nga mabele chef Martin Leta na fiston Lingwe et puis chef ya Mungata sanda basanda ba pesi nga mabele na bibon o eza mois de mars cadeau na osenga bino bo pianga ka mabele ba pesi nga mabele na pesi eloko symbolique nde ba pesaka na kokisi biloko nso nde ba pesaka ba pesi nga mabele moi mike na okozwa nde to betaka mike na sali clôture. Donc sikoyo na kotia première pierre et zo senga na banda comme ça. Merci beaucoup. Alors côté là déjà première pierre rotier au corriger ba kofi hein te nga na boy nga polémique te c'est-à-dire o ya moni ata artiste musicien o ya moni ke akope sa contribution ata na saka sima ata na nini eza pona malamu ya Kongo mobimba kaka ya ngate. Donc esenga il faut ko sangsa moi muke pona ko silisa ba travail ou bien tozo banda premier pierre wana lingolo batinto banda bâtiment déjà. Ouais. Merci beaucoup. Aux appels na ba fanatique ebele. Za ba fanatique ebele. Est-ce que ça l'occasion te peut s'appeler numéro peut-être bato balingi ba contacter. OK, numéro nanga ezali 0999 19 65 12. Ubo bengi ya Proda pesa ta numéro na. L'off pesa numéro ya Proda. Le fombo. Bon, soko kozwa ozwi na 0429 429 611 05. Mais ba numéro ya affaire en bongo ezala et senga ateza la partager parce que to éviter mutu mususu a douter que non ba producteur ba mela ba tu bambongo donc mutu mususu a préféré aller kaka e pas nomba la moko donc wana eza selon choix mutu po bon Gilles sana zane sérieux ba pesa ba numéro mi balette na ya Proda na yanga. Voilà. Ta mususu nga na kangi na nga téléphone lali ba kozwa payer. Ya problème te. Maman Bilabel tozomona ba fête nyonso ezo le kanapoto musique no batu balingi yango makasi mais yo moko boyi présence na yo moko obetela bango pe na basal depuis musique ezongi est-ce que ba projet ngo ezali de toute façon tozo kento ça la tournée mondiale na tournée mondiale wana Europe pesa na kati so ba confiner sous bango te Europe pesa na kati na ozana sengo na betela bango pole na kinaki Suisse to beta kité to komaki mais ba yamba inga kitoko ba mama nyonso Suisse vraiment ba yamba inga kitoko. Est-ce que to ko kata mo eloko mo bote ya nzembo peut-être elinga mingi nzembo yambanga na ye maboko polele ya kipe koya akoki koya yaka na kiti mama yaka na kiti ya chape na kiti wana psycho nde ba question zozo. Ça va maman? Oui, très bien. On se présenter à Kombo nani? Kombo nanga Elise Bondo. Naza chanteuse ya maman Bilabel. Chanteuse ya maman Tchala. Chanteur ezala moi pasi. Est-ce que ozana kondima ke ndengo za awa okofulama? Ah oui, bien sûr, pourquoi pas? Non, ndima. Que nazo bima. Déjà. Merci. Alors, au comportement maman, pour maman lobi comportement n'est difficile. Nga ya lelo te. Ala maman ona wumeli na déjà na sali na ba mplebe, c'est-à-dire que na yebi moi ndambu. Koka comportement na ye, ni sina koka ngo déjà. Merci beaucoup. Okay. Merci. Maman, totikelo siko tato yo katanzembo et ko sala biso vraiment bien.
En tout cas, merci maman Mbiliabel. Merci. En tout cas, on sentir sérieux zalaki na ba 18 ans. Parce que quand la loketo yo ataba na lelo ba kokate. Bazo kokate. Makambo eza grave. Eza somme. Bon. Continuer. Voilà, maman Mbilia, tokomi na biso, toke na sokota suka, mais nalingi siko na yeba. To mona ki année passée awa, rime apene tambola makasi na ba réseaux sociaux ba tumsu ba publier maman akufi, epesa epena panique pena makasi na habité. Ezala kaka yo moko créa ki bezi wana potala ndenge ni ba congolais ba kolelo un jour ou bien ezala ki pena li solango bimaki na ndeni. Tenga pena zaki surpris na wika ande bazolo baloba. Pardon, ezamba liboso te. Omoni ba surtout ba congolais, surtout plus ba quinois.
soka fandi azan eloko ko salate faut créer mo eloko moko boy parce que liwa era calendrier nzambe ata kuto ennemi na ngamoko na ko souhaiter liwa n'était pas nzamba ko permettre té et ça calendrier na ye ça dit ba misu bakanisi ke soki mbila bela kufinde place etikali vide non tout le monde a ça dit il y a assez de place pour tout le monde mutunyo sozana moi place ne moi kamwandambo place nzamba tiaki et ate soko souhaiter liwa muto akufi mamwana balbaka akufite ye bana zane santé kito pourquoi ce ba remer à bongo siko ebimi to mona maman Biliabel pe okimaka pe TV o na pesa na réponse te pona moni mutango za maele te ça dit soko mutaliboma abeto libanga yo pe bandi olande zo bete libaba boko ba maboma mi balete ça dit mutu soko avandi na ye eloko ko sala ezate cerveau na ezali ba fufu na ba confiture na kati yo landa yo kolanda ete voilà po azo sala bisala sana ya buzoba o muswaro sala Biliabel mo asa kufi ba assassiner yo si on appelle sa réponse na bato bongo non j'ai pas le temps naza d'autres chats à fouetter naza makambo ebela ko sala les importants que na répondre ba zoba non. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. En tout cas na sepeli émission vraiment sans polémique. Na sepeli pena makasi Vieux Luzo Mbata, Adel Joko Bagou Danger, Prince Yaweli, Sir Poli Lumumba, moi na héros national Papa Lumumba, Sir Poli Lumumba. En tout cas le baki soko ke pena ko luka maman Biliabel et ko sala bien o expliquer que biso pe bana Lumumba tozara ba fanatique na Sir Poli Lumumba. En tout cas merci beaucoup voilà. Et puis na remercier Batonio so ba soutenir nga donc naza ambassadrice ya Marc Onga bango pe ba soutenir nga ba pesi 2500 sacs à ciment Proda Jules Nsana pe fondation Jules Nsana ba pesi 2000 sacs à ciment. Est-ce que les solango ceux qui artistes et musiciens mon pas na fondation alinga soutenir oza d'accord yako oza d'accord ezali pour n'être na ngambi ya belte ezali pour paloba ki soko oza d'accord fondation na ezana ya FV team bakoyelo ata 3000 sacs ya ciment mais oui fali so asala ngana za mama na ye ye azali pe modèle na génération na ye ngai na za mama na ye soko ye na don pour na école pour na bien-être ya ba congolaise nyonso eza mabete ko la bienvenue. Mama, ngasi konde na aboye, masolo na obete ko salema. Tozana ma jeune Congo ya patron moko ya pembe sous le kauka o azali moninga ya Bedashu. Basangisa fondation Ashu na ma jeune Congo ba fondation ezo sunga bato pona lelo. En tout cas, sous le kauka tozana maman Biliabel icône ya munene. Tobi ki ozo pesa badon partout. A Bedashu badon partout. Likanisi ya mama penazo sa l'école. Ah na habité pona majem Congo ya sous le kauka na pesi bango bambote belé place bazali bango mamoni nazo sala pona intérêt na ngamo côté intérêt ya mboka Abedashu bambote belé boss na sous le kauka bambote belé donc bosi boyoki eloko mama asali ta bandi un départ soutien na bino ko sala bien et ko sa pesa ba force. Merci. Donc merci pe na marque Onga ba pesa ki ba nini ba don na bosente bingo boss roi dollar so na posa dollar okeka ya pesa ki 1000 sacs à ciment Prince Fouani pe staff ouais ça pesa 1000 sacs à ciment donc Celia informé que fallait azo pesa pe na contribution makasi. Oh merci na fali pour pas moi na ngamo moi ne kanga merci beaucoup na soutien no ko sala bien eza pona lokumu mboka. Donc bato belé aussi la kaniki la fantastique a pesi 1000 sacs à ciment donc soutien na bango nyosto wana e osala ke Leta Chamala pe honorata Anita Chamala kutu zela il y a pas longtemps na zwaki ba sac à loso na ba boîte à honorable Leta Chamala oui oye pena ta ela kingango product kutu za témoin donc ta zwaki ba loso merci beaucoup maye to mona na raté mais na pesi ba merci belé. Voilà, merci Olivier Nzouchi. Tu comme na souka vraiment te clôturer awa. Mais soko ko ba moi un mot pour na matanga ya ndeko na soka jakula. Artiste et musicien atika ebiso Cornezo ya déjà samedi na habite Gilles Sana ya vandeni na ba ke Gilles Sana nde ba yana ko wana. Bon, Gilles Sana c'est est-ce que azwa ke bembe jakula n'importance c'était bien nini Gilles Sana azana Kinshasa. D'abord, on a présenté ma condoléance na famille biologique ya Rajakula et eza matanga biso artiste seigneur surtout va courage kaka soki yé tokoya famille na epezole la kenon ba musicien tatu place ba la famille zolala vient na biso redi amisi azaka même avenir place matangeza
azokoka kotia ta likolo wana te famille ezolela kuna makasi tungisa te tozobongama tokoya tozobongama pokore ye nanu te il faut koya oye po chividi te meredi aza pembeni wana azoya te abongama bailo kanto nayebi aza akakul azaka bien sans problème sans polémique donc azobongama omona biso tokoya y a pas de problème. Merci maman. Na famille en tout cas liwa eye bazala makasi kaka en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci l'équipe na émission na yo kombo nango ah za Pito Pale. Pito Pale. En tout cas émission Pito Pale polémique et kendeka liboso na peso merci beaucoup na équipe na yo. En tout cas merci. Ma mission TV pe ya Bibi Kapinga pour te oleka na des chaînes. Ah ma mission ya Bibi Kapinga. Ma mission à Bibi Kapinga en tout cas na PCP Bambo Tebele, ba bisous donc en tout cas des bonnes choses. Merci. Merci to suki wana libanga suka na opesa na sule kauka pour fondation ya maman Biliabel. En tout cas ma j'aime Congo fecha Abedachou fondation Fali Poupa bo soutenaki Sankarati. Bo soutenaki Sankarati bongo maman Biliabel icône. Bingo boss roi dollar après ça qui 1500 ciment. Donc naza gâté na basaka ciment en tout cas franchement ko sala ke moi fondation ezala moi rapide. Merci. Merci Tosuki wana. Ma mission TV, le miroir du monde.